nga na yeba kite kazalaka lesbienne nga na sala ba vie na nga me kolinga penza ndeko mwasi nasikala osango oyo ya lesbienne na nga wana akoma de na mboka oyo ndeko na soki mobali na nga lesbienne au fait bakoma ensemble kutu aosobota mais yezo koni kopesa nga l'espoir abi falon nete so takiki ndoki so bolingo kaka na kokozala na nini na s'engager na mobali soka comme ka prête na s'engager na mobali moi so trako lingo pese pe chance boy directement ya kozonga sur na vie na pardon chérie bébé boye cadeau askal sunaye la photo na ye ya tango bazalaki ensemble en couple bisous nyonyo en bas en action abi falon atindelinga plus de 15 poses na ya kotengama na ya boye ba photo na bilomi na ngada o kapena ba différents voyages à sélectionner ka auto akina en action abi to sala ba folie ba délire moko tant na ba teke na vie na regretter parce que comme déjà passé oh na koko lingote la film ngona ba ndeko na ngati je sais que moi ça na ba bêtise ni na vie mais oh wana na kokoka kotala ngo deux fois. Maintenant, elle me dira que hasard. Et bah, faut que mingi la yekaka ndeko na biso kinyao. Yekaka mutu azo elongizo mona na mendeko wana elongizo mona na te. Ngwende, merci à Oyamba Fan Bito de Nabanda Kunabino. Merci également Naba. Attention, vous préparez à différents numéros et émissions Topé Sarabino. Surtout, Nabino va vous prendre une nouvelle tendance chaque jour. Il faut voir à moi coup d'œil. Naba lien et bozang sarate ko laika. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Grâce à baba, en fait, bah salaire au bopé sarabiso des arabes like, naba vu nabino, ndenge beaucoup taka. Et surtout ce qui nous touche de plus, c'est lorsque on a une réaction nabino au travers des commentaires. Alors c'est la votre Fadon Bito, comme je vous disais tantôt, ma compte émission Planète des acteurs. Je vais être précis aujourd'hui parce que les solo maramto sola lelo et sengi to gangate to matate to kizate to zala calme. Voilà. L'un des acteurs d'émission to sola mingi marambo artiste et comédien. Je vais être un peu pour aller un peu loin. To beta masolo artiste et comédien à long et à large. To l'axerabino ba côté faille artiste na biso. Ba côté fort également il y a artiste na biso tout ça la ba émission ya boyete pour na to s'en charger soit tout décourager bango tout ça la ba émission ya boye juste pour na accompagner bango parce que na critique na ba félicitations ça fait partie ya carrière ya artiste et comédien. Nous aimons tellement notre culture, c'est pourquoi tout petit comme ça la montée. Alors plein des acteurs en général des webi c'est presque à 75% mamba comédien. Et tout rappelle ma rubrique na biso ndeti lelo boye bomoni na plateau je suis toute seule les gens na compte il y a rubrique spéciale Ngwende. Dans spécial Ngwende to beta masolo artiste et comédien oui, ba sujet, ba différentes sortes ba sujet artiste et comédien, moi la communauté congolaise ni na artiste et comédien, ça va mais to fongo la pe porte le code là pourquoi parce que tu remarqueras que la communauté na biso makambozo le cas tellement ébélé et muto sunga tant sunde ko zaka yo muto tala biso au travers commentaire na yo conseil na yo idée na yo initiative ne kopé ça ndeko a un problème pas le moyen ya ko s'en sortir parce que balobi l'union fait la force non muto okosungeza ka ndeko na yo te d'ailleurs dans l'ensemble nous sommes tous des Congolais on est des Bantous on est des Africains nzambe ka tata na biso nyonso. Alors je vais être un peu bref na ngwene na biso lelo eza sujet moko oyo est touché tellement staff mobimba il y a émission plein des acteurs toloba qui tout canon ba programme surtout sonné de biso parce que notre sœur il s'agit d'une sœur na biso wana ya congolaise aza na problème toloba na vie hein za na wata na nzala mais ko za na problème na l'état te za na wata na maladie mais ba mutu moko menasaka yo bando na biso en tout cas tout ça les photos sunga ndeko na biso na bandeko nos boyaka na ba idée ya kofinga na ba commentaire to linga ko finga na bino mais bokoma ba kofinga nyonso na numéro za na seona il y a aussi WhatsApp dedans donc au finga na linga WhatsApp ça va na ba commentaire s'il vous plaît on a posé ya bandeko oyo ba ko contribuer na quelque chose
ponde kuna biso moi si ameka moi moke ko s'en sortir allais-je dire na problème oyo azanango. Alors c'est quoi l'histoire? De quoi bengi biso alobi Fallon, j'ai 35 ans. Il y a 7 ans passés, Nazaki na relation amoureuse soutée et tout, j'étais toute seule, j'évoluais, ma vie dans la normale des filles sur la Congo Zalaka. D'ailleurs, j'avais une maison que je louais à l'époque. Et au ça là que na beba na kana copain na zakana en tout cas na soir vraiment un moment on va presque un an mobimba na zakana mobilité. Ndeka to komana na ba Facebook, na ça connaissance na fille moko. Fille wa to zakina e âge moko. Donc na minute to ba tantine fille bango mbali na moto wa beti lisolo. Na lisolo mukolo lisolo même libiso bango na so bana 35 ans na minute. Bin de wana moi si to commence na Facebook, ti to yo koma na WhatsApp. To commence là. Oh ngana yeba kite kazalaka lesbienne. Or ngana sala ba vie na nga mekolinga penza ndeko mwasi. Nasikala osango. En tout cas, lisolo so betango te poto condamner bandeko ba lesbienne. J'ai toujours dit on respecte choix ya mutu nyonso. Lisuma munene na ya muke, ezala raté. Nzamba ebile nya ko gêner bandeko bazana orientation sexuelle ya. Ndenge mususu nzamba yebi. Mais le quoi ndeko apesi so lisolo to betango ndenge ndeko apesi lisolo. Voilà. Abina statika osango to mais tellement to comme kosola trop avec la fille, to sola tellement tous les jours, matin midi soir et au ça là batachement comme au quota jusqu'au point à voilà qu'il y a ba sentiment na ye en tout cas tellement to ndo sola de trop a changa lito ile kwa mwa mobile ayo kwea to kuma na relation amoureuse en tout cas to umela ki to sala ki 2 ans. Il y a un poton à la Kinshasa. Na 4 ans, 2 ans de ça, il y a relation 1 an après. Kenan Zimae, tout le monde amour en distance, on faisait tout. En tout cas, Bablo, on nous battait par rapport à la sans tabou. Il est sans tabou avec modération. Couleur bassée. Abina, il y a pas une année on a tout en live boy. On faisait tout par téléphone. Elle me faisait l'amour par téléphone, tout le monde en a vidéo ou pas. Avant de qu'on soin na nyonso quand je nyonso alors pour la nganda pour ma provision donc nyonso na ça mon petit voyage mon la province anda ko yedinga na makambo nyonso kuta pesa nga business mon ko me ko sala adon asunganga koleka na mibali na linga na vie et yo sala un an après ndeko moi si wana copain na ye no baka copain entre parenthèses guillemets lesbienne na ko ya Kinshasa abi na kina salaka 3 mois na 3 mois on a fallu oyi bolingo ezaka pena mobile na otipoto ayende ezaka bolingo tasko na zaki na ndaku place banda ko vanda la dame wa yaki ando keka kolala to ando passer temps nyonso biso mibale d'ailleurs et pas na bango ba yebe ke naza meilleure amie na ye donc partout au bando kende ba yebe ka que non naza meilleure amie na ye mais or en vrai on faisait tout et puis fallait na que plus longtemps bando ça tous les jours je dis bien tous les jours premier voyage kana suka premier voyage a salanga demande en mariage bande obasi mboko au Congo ndaku nyoso okoti to bisike tanga te abina kuma na miso to pena kuma ba otamba na bag vraiment mais muta pesa muninga na mwasi to solo kana ye na poto makambone le kana ngo obengisa nga na okena en tout cas na bombi mboka obengisa nga na okende kuna et to ko déclarer nga et ça ngo normal to vanda to ko adopter mwana en fait la fille oyo ya lesbienne tellement yé a oumela ne pe na poto donc avec maintenant un projet na a pesa on peut forme pene bien pena que non et convaincre ndeko mwasi abi bolingo ya solo dans la 3 mois après ayozonga la premier voyage to sinana ba mot de passe à Facebook banque na ye mail o batindi mbongo na je gérais tout on po na ngani bali na ndongo ba normal ida ko bota kutu laisse tomber donc vina na komeka na alors et au ça là ndeko mwasi azongi ayo ya sou un an après to connais pe love car un mois après ayozonga je me souviens na ka boy na moni na face na statut na ye à WhatsApp a commis à remercier Nzambe or ya ndo t'appeler style mibali na una ati robe ya noir et tout après yo benga na téléphone oh non ngene bisoka o excuse ngai nde za boye na minute na biso boye na kin copain na ngamoko
ayo sala prédote ayo singa facture quoi ngana mtu azaka mobali eza yo wana sikonde komwasi abi nemse ngana yo mta mobali eza yo tango komene au moins na moyen na idée ya kokende koluka babala yo pourquoi oyemsenga to non tu vois mes parents basambela mingi na salon ka pona masque bango bakomena kotanga mal à l'aise et tout c'est tout na préserver relation na biso to kabwana te boye apesa pe ka forme en tout cas na ba minute ona ngana to zana biso kaka et tout ça là qui passe mais ndeko mwasi par amour andimi na ye bon comme na copain mais ngana peut to zala kaka un mois après oh tu au salabi et l'équipe a 3 ans et demi to zaka na relation je vous zaka arbe oh non yakin jour fait là que je ne réponds jour en té aye ayo yakin njoka ndayelaki libala bandeko toyoka lisolo na attention ndeko lesbienne o akangaki ndeko pendant 3 ans et demi aye njoka ndayaki ne mariage a bloqué ndeko mwasi partout ce qu'on ndeko mwasi abi falon et comment ndeti akomo yaka na ba trimestre au moins ngape ku dego mibali na kipana nga mama mibali te fidélité kana ndeko nga mwa na mninga nga mwasi mais mninga nga mwasi comment dena niveau ya bala ye raison pe sanga kaka non voilà na sala ngo pona ba parents jusque pona na masquer bango boye ndeko mwasi wana aya asala mariage na mbali bon en fait je sais pas si yembe ko bala mbali ou quoi parce que mbali apparemment azali na problème financier ndeko mwasi aye abali mbali o a lesbienne ba master relation yo bazalaka quoi abi et ça comme tout 2 mois a bloqué nga après ayo zonga apesi ba cadeau apesi ba biloko tozongi si normal nga pe mibali rien du tout rien comme rien nga pe na kini awa rien comme rien nazana mobali mususu te si na mon pe que non mokili on pe nenga ko mokende nde la ka par rapport ba réseaux sociaux na yo surtout ka ba mis en commun mon na Facebook des akata photo ya mobali oyo ya lesbienne nanga wana akoma de na mboka onde ko na ce mobile nanga lesbienne au fait azalaki do ba koma ensemble kutu aoso bota mais yezo koni ko pesa nga l'espoir abi falon nete so taki ndoki so bolingo kaka na kokoza na nina s'engager na mobali so kala komika prête na s'engager na mobali moi so tra ko lingo pesa chance boy directement ya ko zonga na vie na oh pardon chérie bébé boy cadeau est-ce qu'elle sunaye elle me prenait au téléphone pas moyen même de parler avec mes copines na kabona na ba camarade na nganya so likolo na ye à chaque fois on s'engager dans une relation normale ya kaka azonga kaka du moment où il y a des minutes aza na mobile na ndako na mboka oyo azaka alors elo esali kina memelo lisolo ango na tikali un moment na sali relation na ngasko na réussir ko ça la relation en tout cas na ndeko mbali moko to na ba projet d'avenir ensemble ça ezokeli na en plus na minutes on a 35 ans na botité lokoté na tepe na makambo sérieux na ndeko na copain na nga to vanda na biso ensemble boye mais ndeko wana lesbienne je ne sais pas ce que nini azongi lisusko na momi bezo taita mususu ka azonga ka zo bondela nga azonga ka boye mais cette fois là azongi ebisinga aza prête akata libala na ye na mutu wana ye kaka ifongai il faut ngai ça s'engage déjà tu ko l'excellent temps et puis je ne veux plus ba bakambwana na salango une fois na mona nga ba avantage na ba désavantage na ngomela comprendre que non nga na tikali na nga na makamba mibali normal na sala mbali na nga déjà ndeko moi ça na tindele ba photo na ye ya tangu bazaki ensemble en couple bisous nyonyo en bas en action abi falon atindelinga plus de 15 poses na ya kotengama na ya boye ba photo na bilomi na ngada o kapena ba différents voyages à sélectionner ka auto akina en action abi to sala ba folie ba délire moko tant na ba teke na vie na regretter parce que comme déjà passé oh na koko lingo la film ngona bandeko na ngati je sais que moi ça na ba bêtise ni na vie mais oh wana na kokoka kotala ngo deux fois te. Maintenant, elle me dira que Azap. Et bah, faut que mingi la yekaka ndeko na biso kinyao. Yekaka mutu azo belongizo mona na mendeko wana elongizo mona na te. Aba komo menacer siko relation amoureuse ou
publication. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai. Bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosaka te. Po nga na yebisa Nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre fête au Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Ce qui est Kesenizali ya solo. Feti ya yuko sala moko na te. Ya yo yakanangwao. Merci. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Nasala nini falon bandeko na o ba bonne ya bina noveta no bandika pe kopesa nga idée pour cette solution on a bandako mona ya peut-être koluka mobile ne même na ba Facebook parce que moyen ko atteindre mobile na ba Facebook eza na meka ko expliquer problème mais le quoi yé parle bakata bo na mobile ne ye ka nga nasala nini et puis mobile o nga na zana ye natikala ko bete lisolo te ke na époque moko nazalaka lesbienne tout le monde malembe na époque moko nazalaka lesbienne ndiko na biso lisolo na ye yango. Maintenant on se pose la question bino batu bolinga ngwende notre sœur a vraiment besoin de votre contribution au travers ba idée na bino bo pesa ye asala nini aluka mobali wana avant de sa mobali na ye aibise vérité parce que na mobali ne bane pe na kini awa ndenga lo bade ke nga mosala lesbienne simba te donc elle a peur de perdre relation na ye au hasard on a minute actuelle et puis elle a aussi
perd surtout ya réputation. Est-ce que c'est ma kamuna j'ai poussani ya boti kutute boye. Bande ko si vous voulez dire comment mon film WhatsApp s'il vous plaît. Dans les commentaires, ndeko wana peka to bombi kombo par rapport à Roya, à Otala et puis ça sera une bonne chose. Alors ceux qui n'avaient pas moi mon pied. Ce que ça moi mon pied idée la biso likanis na biso. Et pas ya ndeko ou la lesbienne. Ou la lesbienne. Tanti, je vais être calme en fait. Na raisonner si la vie ça là-bas. Sauf on a bien mais la Bible laisse que ma ramosée au bébé. Léo na même on a douceur. Ndeko moi si être lesbienne est un choix. Ngalo balanga te ke milimo mabe, ngalo balanga te ke eza choix. Bongo te kula to ko tu la paix mo ko c'est la diable makamba. Mnamta na ndenge na eloko ninga na raison na o esala ki akoma lesbienne. Misu ba evoka kama ibali ba décevra biso mingi. Déjà ngana ngona la raison te parce que même entre bien bino pe na lesbienne ngo boko ça na pe kaka. Donc c'est en matière ya déception ni mteso ki infidélité ni mteso ki koma lesbienne en tout cas place na ndima te. Baleko jo ba comme lesbienne pour la mibali, mon sou ba comme lesbienne parce que alors papa na yena maman na ye tout ça. Ya ngona en tout cas biso to jijara na biso te. Mais so lingi moto a boy, attends la vraie sens de relation moi c'est en bas la boy. Ça vaut pas la je ne sais pas pourquoi l'initiative ya ko ça les chantages, so ça les chantages de bolingo soit disant oyo ressentir pour na ye. Et si quasiment, tu vas toujours souffrir non? Ou souffrir toujours. Pour publier tout c'est bon. Tout à la lesbienne. Parce que qu'on publier bien la lesbienne, il n'est pas admettre en OK, Nazala qui est lesbienne mais n'a changé. À connaître relation amoureuse tu vas gagner quoi? Si tu aimes quelqu'un, chantage de mon attente sur que chantage par rapport à mbongo, PC mbongo, on peut comprendre nani couleur. Mais ce qui ressemble au chantage pour lingayo, attends basa assembla yo lingao da na mutu na yebi ko zanga ba image na ye et puis revivre na yo na ba inquiétude dans la vérité. Dans la vérité, amour c'est le moment faut ça pire, ça vrai, ça la sans mascarade, et ça la normal, et ça réel. Bino to ça na banda mboka. Le quoi qui les bien ça na normal, comme na délire, ba comme na quotidien, ça na normal. Mais au moins, faut bolingo pe qui les bien ça la sincère. Ya ngana te. Ce qui réellement va dans l'ingande quoi na moi, c'est sur moi qui lesbienne et ça qui prend makila na yo. Mais tu n'allais pas accepter à reporter voile. Poisson pesi mobali na en plus au outil ko bo, ce qui osa na bana. Ba vrai lesbienne na habite comme ça na moi ni moi comme au relation pe na mariage puis on lit en tika la linga moté non. Mais yo moi comme na niveau tir au bala ba puis on lit ko ndeko ko na osa les chantage na ba photo moko boya yo za nango pour après. Je vais aller maintenant nandeko mwasi ou bien to sola ki na yo mais ce qu'il faut to applaudir d'abord courage na yo parce qu'il y a beaucoup de gens oyo ba na ba pétrin ba na ba problème et que ba sali peut-être ba erreur parce que ça là qui orienté le quoi eu courage en tout cas to applaudir procédure na yo c'est que je peux te dire d'abord de ne pas avoir peur d'elle. Faut pas avoir peur d'elle. On a compris que c'est une personne qui te connaissait tellement bien, qui te connaît vraiment bien et qui te manipulait aussi. Elle te manipulait. Et alors, il faut vaincre la situation. Oh, yo moko nani eza d'accord, ko vaincre na peur. So ko vaincre peur na yo ou ko affronter ye na nyonso. Et puis na mobile ozana ye, je me dis na relation, il faut apprendre quand même la vérité. Je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire, passer na biso sous pe à mobile boana yo c'est qu'on veut qu'en à présent. Mais passer oyo elanda biso mingi et ba biloko tout à la légèreté. Ceux qui doivent côté na mobile, ceux sengi, ceux qui lingi yo a lingo ndenge ozali. Donc a lingo ndenge ozali. Soit la dame, comme elle dit que elle s'en fout, ceux qui ok no bana mobali na ye, ok lo bana mobali na ye, je me dis parce que dans nos sali procédure wana te yanga zo contenu ko lo ba phrase wana. Le mieux ezali car ba message ba menace oyo tindela yo. Yo ko procédure musuté. Tango so na mobali na ye.
Ma message à menace wana yo sala yo zongi c'est la pe mobile na yango. C'est tout non? C'est tout. Et puis ne pense pas négocier avec elle. Que non, non, ça a beau être cassé. Parce que ce qu'on a publié en kaka. Je pense que quoi vous mettez que quand même bandé non, sa famille pour baïba qui baïba bozaki baïba qui on était comme meilleur ami naé. Luka famille naé le bas vérité. Ba passer la personne sur landa et rattraper biso tu na présent. Mais préparer futur nous ko bongi ça ndesiko présent no pour futur ça bien. Et ça erreur aussi na passé. Alors là tu couronne on tata ko yesu ne kulus ba que couronne tanga kita ki ba ke kokunda couronne est quand même à côté. Elle ne peut pas te faire porter poids moko le roi yoni to comme ça que les lesbiennes du moment où yekutunde pas la culpabilité moko boyo en plus ça que bala tika on a pétra yeni ta décevoir qui yo. Toi tu as toujours tu as toujours été là pour elle, je vais aller dire. Tu dois d'abord vaincre peur. Et tu verras dans ce rôle-là. Et surtout dans ma bonne parce que mon kile comme pendengue. Mon kile changea. Pour vaincre peur. Côté kate à manipuler et surtout quand on a distraction du côté spirituel. Elle te connaissait bien. Ayebi pourquoi on n'a pas na. Faut sa repentance sincère. Ceux qui font yo, tu regrettes maintenant, il y a aux anavio wana. C'est la repentance sincère. So moni moba motozana ye, aux à la mesure ya oyebi c'est vérité. Ça la procédure Lucas ko famille na mbundu na Kinshasa awa. Lucas procédure juste dire okete que on a loba ki to boyana ki kutu. Non. Ba message na ye ba menace que na on a famille na ye et puis ne sois pas seul. Femme on appelle côté ici ndékonomo côté ici pasteur côté grand frère moboye OK parce qu'elle ne peut pas être dans monopole la vie non mobimba donc so ya on s'engager dans relation ya yé c'est anormal. Comment tu peux être égoïste à ce point? Yo balaki ndeko mso dans relation amoureuse c'était pourquoi? Ba bolingo que les bien fonctionnent en boy. Nous toujours compter vraiment dans les commentaires na bino surtout pour peut-être sur ba idée pour me orienter de on a ça moi si à ça ndengeni pour s'en sortir na problème oyo azo traverser. Notre sœur là de l'Europe, elle continue de la menacer. Du matin au soir elle appelle ma numéro masqué, elle m'appelle normal. Tous on a vu ça moi s'il vous plaît, c'est la fin de notre mission. J'espère que vous avez été vraiment nombreux. Il y a Rolanda Bisso, merci à Rotique la Bisso déjà ba like, merci à contribuer surtout dans les commentaires. Nous vous supplions pour c'est vraiment un équipe technique surtout dans partenaire Nananga Be Maman Surprise. Nananga Be Maman Surprise les cœurs de tonton Alain Boy puis encore et toujours à Mariette Tapenda depuis l'Allemagne, pourquoi pas au grand saoudien Michel Linvo. Portez-vous bien. Bon suite des programmes sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est bongo ligotana yawe tokumisa yawe biso baso. Oite bolingo na ye janinde lokasi na biso. Smart Music. Pena moyo babanzaya tunaimbila musika yawe. Pena moyo babanzaya Tunaimbila musika yawe.